bamasuka bamama na bino tipo kokima na page nanga bazolanda biloko wana mwasi nanga azolanda biloko wana est-ce que moto na nzambe kofinga bino batufi na kofinga bamasuka bamama na bino tipo kokima na page nanga. Alvin, est-ce que moto na nzambe un homme de Dieu Aou kitana bassé sa modèle wana. Il y a des païens, des gens qui ne vont pas à l'église. Aou bimisa ben jugi ande ko baraka te. Hein? Oh papa, il y a biloba loba, il y a babuzoba, il y a babassesse nzambe asunga musali na. Vraiment ça kufingi sa kombo Yesu, kufingi sa basala nzambe ya Congo, kufingi sa basala nzambe bazena mukili. Vraiment ngana et c'est peli sakata même ça même comme na bango qui fasse qui continue dans leurs bêtises na ina se mêler sous tes mains monter ma passe c'est donc abongi nzela to oyazo saleza ki nzambe nazo frapper abimise na mposa azu filmu ya nzambe ou comment mais toyeba bango pe na misana na bango ha toyeba bango na misana na parlo lingo ban baraka da faux pasteur tenga habite mais toyeba bango pe na misana na bango po papa moi je ne vois pas excusez-moi papa Alpha Lushima apôtre Alpha Lushima je le vois pas. Je ne vois pas Batoloko papa pasteur papa Sembe papa Safar pasteur rebelle bazana Mboko pasteur Joseph Bondo je ne vois pas tous apôtre Rola non mona bango te ko makambo non mona ba ils sont tous des pasteurs mais non mona ba atana ndoto ba lo baboité ah bon atana ndoto ba erobima kututé Saint-Esprit a assez azwa minoko na bango ke minoko na bango zali pona ko pambola Miloko na bango zali pona ko édifier libota na nkolo. Miloko na bango zali pona ba bêtise ya boité. Yes ko et dans molimo mosan ana Saint-Esprit te baraka. Aussi cas par exemple ya Mogisha baraka. Par exemple, mais moi je me dis, yipsanga atana baki na ko lubeso makambo ya batu wana te. Mais ça fait mal au cœur. Moto abengi mosali na nzambe. Moto abengi comme mobate nimpate qui se permet ya koloba na fi ba nino ya ba maman na bino vraiment nga na ko bango te ba nini ya ba papa ça ne peut se faire qu'au Congo alvi lobe na lobesu makambo ya bato te po makambo ane zolukela nga liwa conseil il y a des même ça sengi pardon même il y a des choses Alvin il y a des choses que moi je dois éviter pour na senga pardon il y a des choses que moi je dois éviter. Ah bon? Est-ce que na kibo moto nanga lokola ndeko Max vous imaginez nga na ye par exemple na ba réseaux sociaux koloba point papa et ba ndenge ni Alvin kasi ba finga ye pa non même si ba finga ye pe pourquoi bazo finga ye à cause de ba niaiserie à cause de ba connerie à cause de ba bêtise moi je le suivi moto na nzambe oya ko kangela nga Denis Lesi na Roger Baka neto so landa kango boyela nga ngo na vidéo na ko pesa bino autant oya ko kangela nga Denis Lesi o kangela nga Roger Baka wana Mugisha boyela nga ba photo wana au bêtise soki nini il aurait dit quelque chose comme ça boyela nga na ko pesa bino X montant. Est-ce que nom de Dieu malgré ça, est-ce que nom de Dieu de Calvin Béa a au comme un niveau wana un nom de Dieu a au comme un niveau wana on dirait que oza Pierre Roger na Baraka Mugisha non te tant bango bazo finga Baraka Mugisha oya au côté la Baraka te mais ce que autant Baraka fingi bango a s'attaquer na Roger Baka na Denis Les yo côté la bango oza Pierre bango batindo ou comment de Calvin Béa je crois que Binga avec tout le respect non na nina et là nous nous reproché na prophète Baraka Mugisha azolanda Alvin nalingi baneba limbisa nalingi pesa impression te que te ko salela émission mais lokola tout citoyen congolais lokola mwana nzambe nakanisi ete ba propos lokola moto na nzambe un appelé de Dieu moto ba nzamba bengi dans le ministère un berger a ko tenir ba propos wana te kufinga koloba batu point ya ba maman na bino boye non epesi mabe mais heureusement bible lobi ke tokoyeba bango na bambuma misana na bango bi tokoyeba bango na bambuma misana na bango to bambuma na ezo la etc ya nzambe te ngana lobi te na okoma conclusion te mais toyeba bango na misana na bango ke misala na esko na ndongo moni ba incite ozali papa mo mayele osambela bien parce que
na ba insulte ba makambo ça ces derniers temps na ba réseaux sociaux yo moni misana et ça sous normalité et ça les sous normalité ngamo naza homme de médias mais na les kaka quand je n'ai rien à dire ce qu'on a pesinga message te malamu na vanda na kolinga su na bimibo atali kamo mona loba édifier libota na nkolo. Je trouve anormal, ça n'a pas de sens de Konanga Alvin, des propos qu'il a tenus là. Non, ils ont normalité. Mais tout bon de la ponaye, Nzamba Sungaye, Nzamba a restauré. Shalom, shalom bien-aimé. Merci Nabino Stubozo la Nabiso. Merci Nabaya Basute Nabiso. Là, Namoni passe pas Nabiso pasteur Fezani la bouche autorisée de l'Éternel des Pésériques. Na philo Mukwaya. Motema Bivin, c'est depuis Londres, na maman Gisèle Luke, le motema papa Emmanuel na Boston. Et maman Mami Munga, Zama Lola Amono depuis la Suisse, à mon prophétesse ainsi qui membre de l'église comme hors de vie. Na Bossanité, ma petite sœur Sarah Yoka, motema ya papa Cédric Lulendo depuis Canada, puis na maman Cécile Chika, motema papa. Lui Mayala na Ottawa Bonzambe na Bonzambe Lola ezofuta simana onto ya kolobake nzamba boto baye lisusu apina emiswa lelo nazanga imorote tozali na koloto papa Maximenga OK boyebi très bien. Shalom papa. Shalom de Calvin Beya, shalom les bota lankolo na pesio merci une fois de plus pour l'invitation. Merci pour na baiki ya bandeko bakolanda biso bipai na bipai. Tika tenzamba Lola amona moko na bino. Nzamba Lola oiba problème na bino azali yano pe apé sa solution pambate iliki na basanto bomo na lobiko moto to tika lezaka ye moto to tela ramote mezaye moto aboya ramotote moto lobela biso ta kozana biso kino suka na molongo moninga malamu moninga tango nyonso ezaka nkolo na biso. Merci beaucoup papa Max Mbenga. To mona na kala papa Max. OK ndavi. Oui, merci, j'ai connu des moments très difficiles dans l'histoire de ma vie. Merci Noyo Alvin. Pambate otika kangate, je connais dormir même ndé na comme na suki belé boye. C'était pour la deuxième fois. Bayini bayina bezo na zalesu na bomoité. Menzambe na yo, penzambe bandeko belé ba bondela ki ponanga. Nzamba sunginga, nzambe aboyi liwana ngai et na yoko pesa nzambe merci et surtout yo tu veux venir à la maison me voir, m'encourager, me bénir, me soutenir. Je suis très reconnaissant envers yo et puis très reconnaissant de konyo so ba bondela ki pona ngai. Et na profiter na mikono pona koloba. Na olela église Koufi. Bon comme église anga ne Koufi te mais ba infiltrer basé belé na amsa na Nzambe ba te belé ba koti. Pour te yebaka ma mususu ka na monde ba pagano na monde na mokili. Mais lelo likamwa poison et kotiti na église et tu sais quand j'étais malade je ne plairais pas pour mes enfants, mais je plairais pour ces enfants que Dieu m'a donné dans le cadre de l'orphelinat, partage ton père avec celui qui a faim. Chaque jour, m'a mis ce bandaï kokitanga. Dans la kanisi banawana, on Nzamba pesa biso. Dans la kanisi, comment Nzambe a contribué à la transformation à vie na bango et kokende kaka boye pour na volonté à bateau. Je te dis sincèrement, naï kolela chaque jour. Je ne plairai pas pour mes enfants, mais pour ces enfants-là que Dieu m'a donné. J'aime beaucoup mes enfants de l'orphelinat, partage ton pain. Et la bonne de la règle Nzambe a salangangolo, na kufasiko te na zalanano, na mona bana na kokola, kosi sa ba classe, kokoma ba responsable amine kati na mboka. Et c'est mon nga mususu ezali que le nota la bana wana ba panzi na classe. Voilà. Moi nous avant dans l'orphelinat, moi nous azana tata te azana mama te, moi nous azaki na balabala, moi nous azaki rejeté, Nzambe alingete, aya na maboko na biso. Mais non, c'est terrible. Ngazana bano yo baseba 94%. Nazana netu assisi maternelle trésor à côté première année primaire 94%. Nazana mwana moko oyo azaki na balabala. Maman na papa ma papa akufi, maman atikali, maman bali mobali mususu, maman pona ko battre libala na ya sundoli mwana koti balabala et nous l'avons récupéré 76% à l'école a passé 7e, 74%, 72 donc nazana sengo mingalvi ya komona tous mes enfants de l'orphelinat partagent ton pain.
va passer dans la classe supérieure. Et d'ailleurs, pour le moment, baza na retraite. Bakena retraite. Le autre samedi, neto ça l'émission samedi 20 juillet, bakobima lobby dimanche et topambola nzambe na bango. Merci Noya Alvin sur le lot batumi balé, batumi ça, toi ko banga na libanda mboka, c'est grâce à toi qui nous soutient. Merci aussi na tata maman de komoka za libanda mboka na Kinshasa. O bazolanda biso. Au bas soutenaka orphelinat, partage ton pas avec celui qui a faim. Nanzela ba prière, nanzela ba cadeau, nanzela mission nabino. Nous n'avons rien à vous donner. Ce que nous avons, c'est de vous dire merci beaucoup. Et dans ce libino rapport était ban orphelinat, ban nabino. Au biso tozaï kokamba, ba travailler très bien. Tous va passer dans la classe supérieure. Et puis nous avons sali qu'il y a des enfants qui se sont ajoutés. Moi, dans mon lobby aye, à zappé dans la retraite, il y a moins 16 ans, 8 ans. Moi, dans mon sous Lélo, avant l'émission, m'a appelé Tata, t'es maman, t'es abandonné. Et yépé, soit après mission, on coûte tout ça, là, document sur le plan administratif, et à rejoindre, déconner dans l'orphelinat, bazan Banzali, dans la retraite. Pour le moment, nous avons donc 27 enfants. Beaucoup me disent, tout le monde a connu la TV, tout le sous-soutien. Je n'aime pas tellement trop parler. Dans tout ça, là, l'orphelinat. Bandekomi balé, bandekomi sato, bayebi musato, sala. Et puis votre bayebi c'est que dit la Bible, la religion pure, la religion saine consiste à aider les orphelins. Si quelqu'un est touché, si quelqu'un pense qu'il peut apporter sa modeste contribution, na niveau musato sala, gloire à Dieu que de temps en temps bandakoya na TV kolobaloba, personnellement na okakango son. Voilà. Merci beaucoup, Papa Max Mbenga. Papa Max, tu as frôlé la mort. Nzamba Bixo Naliwa, Olinga Kokufa Papa Max Mbenga. Et là, on y a ko lo bana bande ko bazolanda yo ma papa na malade yo benaki. Bon, en Colvin, je passais comme tu l'as dit, ngaze sunala na mbeto na opola. Mbeto mai na mai okende. Donc je passais des moments yo na kolobango mingi na télévision te na bangi pe mokili. Na comprendre que le monde est méchant. Na comprendre que quand nous allons à l'église, yangon kola lobby, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. Et puis Nzamba lobby, c'est ce peuple qui m'honore de l'œuvre seulement, mais son cœur est éloigné de moi, c'est en vain qu'il m'honore. Le monde est méchant. Obi na comprendre que ma communauté na TV wa ba te belé ba se pelarate. Présent na bateau lelo tout ça ba témoins gênants pour na bango. Nous sommes des témoins gênants. Oh, les gens oublient que les journalistes chrétiens que nous sommes toujours la sentinelle. Nous sommes des sentinelles de la nation. Et la sentinelle, lorsqu'elle voit les dangers, elle est obligée à bêter à kelelo. Elle est obligée à sonner trompette. C'est le travail que nous faisons aujourd'hui. Mais malheureusement, beaucoup de pasteurs aujourd'hui, surtout les pasteurs, ils ont des réseaux sociaux locaux, ils ont des réseaux sociaux locaux, et si quand ils ont des réseaux sociaux locaux, des mères, les réseaux sociaux ont occasion pour célébrer des choses que parfois nous dénonçons, des choses que parfois nous disons ils sont prêts à tout. Criminels, ceux ressuscités, empoisonnés par n'importe quel moyen au Koufa. C'est ça, un homme comme Max Lelo Kobouma Mtolokola Nazanani. Zaka Mayelo Nzamba Pesingai, Nazana Moa Boigna, et l'oroni na ngoya mutuya onga na robete la toulu. Non, mais sauf que j'aime le Seigneur, je le sais autrement. Moi, je ne suis pas pasteur. Partout, les gens m'appellent pasteur, mais je leur dis, moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je sers Dieu autrement. Mais yo, tu es un serviteur de Dieu. C'est ça ton ministère, l'évangélisation par les médias. Papa Moussalo Tozo Sala Lelo Nanzela Ofili Nande Colvin. Si Dieu ne t'a pas appelé au Tikayango, c'est un travail difficile, un travail à sacrifice. Papa, moi non ozo que nous sois Lelo, tatate mamate, mutako boko la ye azalite na tuni, azana tata moi cité, azana no côté, biso te ba ki ba noko baza, ba tata moi si baza, mais Lelo,
mokili ndenge ekomi bana bakomi okota balabala bana bakomi kovanda na baorphelinat nde Calvin orphelinat partage ton pas avec celui qui afin que nous avons la grâce de diriger eza ya mondele te mais par la grâce de Dieu tous les orphelinats tous ceux qui nous visitent bandimate que les orphelinats totie mayele na biso totie boanya na biso mayelo tozu na classe tozali ko investir pour na kosunga bana wana. Moi m'arrive de quitter parfois là-bas à 23h. Ngana si combien de fois na seba dernièrement na saka accident penza bonazwa 3 pneus matela ngai boy 3 pneus ngana lali na 3 pneus salanga boy mais na kufate nazwa ka pota na likolo. Toi tu vois il faut zala nzamba benga c'est un travail très difficile. Moi na uti na balabala papa okomisa ye mutu ou accompagner comme Mamuto. C'est pas facile. L'autre jour, moi, on côté na 6e année, coupé couture, notre fille aînée, qui était dans la rue, tatate, mamate. Ao yenga yenga, nako yenga wana, abimi na nanite. Nini basaliete, alembi Seigneur pesanga isika. Ayo kutana ba policier na biso, ou ba meme na commune X. Et bien, mais le soir, moi, on est passé avec elle na RTNC. Mais moi, c'est qui toko. Moi, c'est à Moukajido. Au Kakole na nini. Vous voyez, alors, un homme comme ça, ou Azoussa la Moussala, Bobil, on a besoin de Bomaye, on a besoin d'éliminer parfois pour mes déclarations à la télé. Ce que je dis, comme la télé, elle veut dire que na commune na souka. Aussi, par exemple, il y a Mogisha Baraka. Par exemple, mais moi je me dis, mais ça fait mal au cœur. Moto abengi mosali na nzambe, moto abengi comme mobate nimpate, qui se permet à koloba na fi ba nino ya ba maman na bino vraiment nga na koloba ngote, ba nini ya ba papa, ça ne peut se faire qu'au Congo. Alvino ben na lobesu makambo bato te po makambo ane zolu kelanga liwa. Il y a des même ça sengi pardon. Même il y a des choses que Alvin, il y a des choses que moi je dois éviter pour na senga pardon. Il y a des choses que moi je dois éviter. Ah bon? Est-ce que na kibo moto nanga lokola ndeko Max. Vous imaginez nga na ye par exemple na ba réseaux sociaux koloba point papa et ba ndenge ni Alvin kasi ba finga ye pa non même si ba finga ye pe pourquoi bazo finga ye à cause de ba niaiserie à cause de ba connerie à cause de ba bêtise. Moi je le suivi mutuna nzambe oya ko kangela nga Denis Lesi na Roger Baka neto so landa kango boyela nga ngo na vidéo na ko pesa bino autant oya ko kangela nga Denis Lesi o kangela nga Roger Baka wana Mugisha boyela nga ba photo wana au bêtise soki nini il aurait dit quelque chose comme ça boyela nga na kopesa bino X montant. Est-ce que malgré ça, est-ce que nom de Dieu de Calvin Béa a au na niveau wana un nom de Dieu a au na niveau wana on dirait que oza Pierre Roger na Baraka Mugisha non te tant bango bazo finga Baraka Mugisha oya okotela Baraka te mais ce que autant Baraka fingi bango a s'attaquer na Roger Baka na Denis Les yo kokotela bango oza Pierre bango batindo ou comment de Calvin Béa je crois que Binga avec tout le respect puisque tu me reçois sur ton plateau obi ke nga vraiment na bundaka nazalaka na éviter subjectivité da bundaka da makamba bosembo kino mokolo nzamba robenga ngai na bundaka papa un homme de Dieu c'est quelqu'un qui est mis à part le loba réseaux sociaux est samboué et samboué comme n'importe quoi papa nous sommes des hommes mis à part nde nazoleka batamayele bazar bataboanya bazo la nanga comment umuto abenge mosali na nzambe papa mosali na nzambe même il y a des païens des gens qui ne vont pas à l'église arobi mesa ben juri ande ko baraka te ou papa les réseaux sociaux est à l'instrument évangélisation, est à l'instrument édification, est à l'instrument oyo mutalandi babi oh gloire à Dieu. Muto zala qui abattu, muto qui découragé, muto zala qui affaibli. Tanga zolanda biso ba non. Azo espoir, azo likia oyo yo kolela. Mais non, la bona lubango. Zana chelo, zana na mega ko chasu yongo. To mi ana koyoka. Nakufinga
Bishop Baraka Moki s'appelle Liboma. De là, non mais on a collé ça. Bishop Baraka Moki s'appelle Liboma. Yango yoka papa. Na kofinga bino batufinga kofinga bamasoka bamamela bino tipo kokima na page nanga. Est-ce que azolanda biloko wana mwasi nanga azolanda biloko wana. est-ce que moto na kofinga bino batufinga kofinga bamasoka bamamela bino tipo kokima na page nanga. Alvin, est-ce que moto na nzambe un homme de Dieu aokita na bassesse à modèle wana alimbisanga peut-être na bi bassesse? Est-ce qu'un homme de Dieu, un enseignant de la parole, nous lui devons du respect? C'est un enseignant de la parole, un disciple de Jésus-Christ. Tant aux oies na Yesu, ça a brisé biso. Donc quand on dit là, si quelqu'un est en Christ, a comme une nouvelle créature, c'est-à-dire que babouzo boto bassesse tozalaki nango wana. Ba idiotie tozalaki nango, ba imbécilité tozalaki nango en Christ ezokuya. Ezokuya. Un moment c'est gênant comme tout le monde bengue na ses sacs. Bravo pour na ses sacs, bravo na ndekonanga que ça bosembe na musaza iko sala ya ko interpeller mais moi ngarbaka c'est ça que tu as interpeller ngate pour nani déjà ton ngamo no sala auto censure nabi ke o na koloba te o na koloba comment yo mutu na nzambe puis les réseaux sociaux tu te permets boye ngana ubisa munoko na ngata au moins c'est que zo lembisa bato est-ce que bon mona kia makamwa nzamba ngo eza nango boye et pourtant na Congo basala nzamba bien bazali belé bato sa musanza bazali mais eza na bato moko ba yeboye oniti ba baraka oyo vraiment eza kufingisa kombo Yesu kufingisa basala nzambe ya Congo kufingisa basala nzamba bazali na mukili vraiment ngana esepeli sakata même sobe makamna bango qui fasse qui continue dans leur bêtise na ina se mêler sous tes mains motema passe motema passe c'est donc abongi nzela to oyo azo saleza ki nzambe na zo frapper abimise na mposa azu fingu ya nzambe ou comment mais toyeba bango pe na misana na bango toyeba bango na misana na parlo lingo ban baraka da faux pasteur tenga habité mais toyeba bango pe na misana na bango po papa moi je ne vois pas excusez-moi papa Alpha Lushima apôtre Alpha Lushima je le vois pas. Je ne vois pas Batoloko le papa pasteur papa Sembe papa Safar pasteur rebelle bazana Mboko pasteur Joseph Bondo je ne vois pas tous apôtre Rola non mona bango te ko le makambo non mona ba ils sont tous des pasteurs mais non mona ba atana ndoto ba lo baboité ah bon atana ndoto ba erobima kututé Saint-Esprit assez azwa minoko na bango ke minoko na bango zali pona ko pambola miloko na bango zali pona ko édifier libota na nkolo miloko na bango zali pona ba bêtise ya boité yes ko et là molimo mosan ana Saint-Esprit te baraka papa mais nengina na s'éterniser na été mais souci na pse zali été baza ba leader d'opinion na matière na bango di manière ou d'une autre bato pe abongo le mitema eza bato pe ba croire na bango ce baza bazo ba conseiller communication basunga bango bayaka na média n'importe comment te base ba conseiller communication ba coacher bango ba sunga bango ta bazoya bato wana besoin ya lobiko toza na momoyo mboko ezopela moto vie ya bato ya ba congolais komi pasi mboko nzamba pambola mboko nzamba pesa bomengo mais bozu ya Congo eza pona ba ministre bozu ya Congo eza pona ba conseiller bozu ya Congo ezali pour une catégorie de gens qui ont pris les pays en otage mutasala lokola sala kate collier ezali problème to defaka lipa na tongo rentrée scolaire yango neti biso toza na orphelinat sunkolo ko sungate aux ans à 27 enfants ils doivent aller à l'école excepté les cadets qui ont une année quelques mois mais sunkolo ko sungate vous voyez donc batwaza a besoin maté ya bongo ke koyela biso na média oyo ya biloba loba ya babuzoba ya babassesse nzambe asunga musali na ah papa Max nazangi na maloba OK ah papa Max c'est vraiment pas si makasi non na nina et là nous nous reproché na prophète Baraka Mokisa azolanda Alvin nalingi bani balimbisa nalingi pesa impression te que to ko salela émission mais lokola tout citoyen congolais lokola mwana nzambe nakanisi ete ba propos lokola moto na nzambe un appelé de Dieu moto mwana nzambe bengi dans le ministère un berger a ko tenir ba propos wana te
kufinga koloba bato point ya ba maman na bino boye non epesi mabe mais heureusement Bible lobi que tokoyeba bango na bambuma misana na bango bi tokoyeba bango na bambuma misana na bango to bambuma na ezo la etc ya nzambe te ngana lobi te na okoma conclusion te mais toyeba bango na misana na bango que misala na esko nandongo moni ba incite ozali papa mo mayele osambela bien parce que na ba insulte ba makamo zo ça ces derniers temps na ba réseaux sociaux yo moni misala na ezali sous normalité ezali sous normalité ngamo na za homme de médias mais na les kaka quand je n'ai rien à dire ce qu'on a passé un message te malamu na vanda na kolinga su na bimibo atali kamo mona loba édifier libota na nkolo. Je trouve anormal, ça n'a pas de sens de Korangal Vin, des propos qu'il a tenus là. Non, ils ont normalité. Mais tout bon de la ponaye, Nzamba Sungaye, Nzamba a restauré pour que a continuer Kosel Nzambe. Na boy longo bani. Quand vous parlez de restauration, c'est que yo mona bunginzela. Bon, Nzambe nda yebi, mais na to yeba banka na mbuma misana bango. Sincèrement, ngai pe bandeko bele natali pe na réseaux sociaux. Abetisi libota na nkolo libako. Asali penza malao mingite. Comment il y a des gens qui ne vont pas à l'église. Ils ont pas même l'église na bisoté. Ba reteni ba propos wanate. Ba propos to ben pas ba voyous, les hommes vulgaires, un homme de Dieu, un ambassadeur de Dieu, un ministre de Dieu. Au kita même si kanda yo kozala. Niveau wanate Alvin sincèrement. Niveau wanate c'est bande ko balimbisa ye, ba bonde la pona ye pour que Nzambe asunga ye puis bazo ba conseiller communication. La plupart des pasteurs nabiso, ils n'ont pas de conseillers en communication. Allah la kalamuku aye na télévision, aye nos amba principe nango yongo moni facile kezali, Institut national des arts ina ezali, ba IPC wana ezali, service à communication ezali ba inikine ezali ba IPC, te IPC ezali pas ba catholique awa ezali pourquoi? Pour koloba boyo, même au konzambo quoi, azali ba conseiller. Comment on a fatigué tout autour de lui. Azaba conseil à moderne pour nani. Étant le père de la nation, étant leader, il faut un conseil sungaye pour que abunganzelate pour que à l'occasion de chute ya batebelete. Merci beaucoup papa. Ma message fait bandero bazo comment parce que entre Baraka Mugisha c'est comme si que bino nyos tout boten ko lapide ko ba Baraka Mugisha mabanga mais il y a Denis Les Bozo qui pète, il y a Roger Bozo qui pète entre les deux. Non, entre les trois. Donc Bozo bin sa Baraka Mabeke Roger, Baraka Mabeke vous préférez na bino Denis Les. Te soko moni par exemple ba ka par exemple tipuya ande Calvin. Tu es un grand leader d'opinion, bandeko yobe balandaka yo. Ngalo samo ngeza tenzamba sunga biso to likana ba media to ba keno. Ezamba tamayele pe ko likabiso bazali. Et puis toza pe bana na nzambe. To contrôler ba langage na biso. To ba ni to sengeli koloba. Erreur wana lelo ezo salema et pas basa na nzambe belé. Il peut passer dans un bébé le lot, la communication na bon ba réseaux sociaux belé, eza penza correctité. Et belé bazo pona koluka ko yebana, bazo pona salia ba amte. Ndé na lobby o. Et be bazo pona salia ba amte. C'est-à-dire que mingi ko marketing personnel, mingi ko mina lukana yebana, mais quel est le message? Quel est le message bazo véhiculer? Le bato zo boaka biboaka boaka. Au moins so eloko muso penza boye. Et longo banité mais babwa qui on a réseaux sociaux mais non et sengeli ba charger la communication ba pasteur ba sala musana ba ni to sengeli ko publier ni to sengeli ko publier le lot pasteur koleka ni na koloba nous avons des vidéos. Nous avons des vidéos. Nga par la grâce de Dieu, nous avons l'assistance sociale aux gens ministères alliés à accompagnement des enfants en situation difficile ou de beaucoup dans l'orphelinat. Tous ça ba vidéo modèle na modèle. Tout ça l'activité en ndenge. Tout ça aussi moi naie to kangake photo to bondeli po naie tout ce que nous faisons. Tout ça na ngomano 15 jours na ya ko pesa o tia yango boy pourquoi bana wana bazape na droit dignité bana loy ba kokola surtout to ni ko lakisa ndenge bazako ya netano bazako to ba koma loy ba ministre to loy ba koma bato
ezamala omingité toza moko na biso aza droit mo intimité na yaza droit ya personnalité na dignité na seulement que total nini tosengeli kotia na ba réseaux sociaux ni tosengeli kotia te plutôt yeba maloba nini o tosengeli kobi maloba na biso maloba ko pesa bomoi maloba ko bikisa maloba ko sikola et no babiloko moko ya pamba et ça malawa mingi parce que ba zo mona ke ba besoin zo sake comme na bango ke ne ba yeba na baza toujours na temps. Ça c'est une bonne question, une bonne analyse. Les loba to mingi baza ils sont la recherche à buzz. Likambo buzz oyonde et ko boma musana nzambe na bwaka boy. Et puis ce qui m'étonne bazo tia biloko na ba réseaux sociaux. Tango tia biloko na réseaux sociaux. Mais motayi ko sala pe critique, motayi ko sala pe analyse et comme elanga problème sous na fingi. Ce qui na fingi là maintenant na tombé une infraction mais sous na PC point de vue nanga. Na profiter la question de Calvin pour na coller la moi ça la passe mingi. Certains de nos pasteurs, il y a des réseaux sociaux. Na lingi balandanga avec tout le respect. Et comme ils sont qui au PC point de vue na yo. Bafundi yo. Molimo ko funda, molimo ya justice. Non non comprendre ce selo ko anate. Oyo PC point de vue na yo. Osali analyse na yo. Bato bazo finga. Baza ko tiola, baza ko seka et puis oyoka to funda Alvin wana. Alvin faut to funda e. Alvin faut to traduire na justice. Mais bazo bossa nani aza ko publier babiloko wana. Alvin bango bazo publier yango. Eza lokola artiste. Na bango ngana sala analyse ya nzembo Fally Ipupa en 2016. Yaka sujet à mémoire nanga. Na sala analyse profonde, analyse thématique. Il y a chanson Orgazi à Fally Ipupa. Na analyse yango scientifiquement comme étudiant à l'époque. On a loba na mémoire wana mais j'ai dit des choses. Je fais des révélations. Et quand je défendais mon mémoire en 2016 sur l'analyse prophétique, l'analyse thématique de la chanson Orgazi d'artiste émission Fally Ipupa, mais auditoire et tonda. Auditoire et tonda. Baninga nanga ba journaliste bazala wana pona ko image. Et puis tango babi Max Bravo ba pesanga distinction. Mais na monate na leka pe na ba chaîne pour nous défendre mémoire na ngai. Mémoire nanga source nango ezani source ya kini chanson ya Fally Ipupa Orgazi, c'était ça ma source. Mais Fally Ipupa ne m'avait pas traduit en justice. Fally Ipupa, même les siens ne m'ont pas injurié. Batia ko se moquer nangata. Batia ko se moquer nangate. Pour ngana sali analyse nanga local étudiant, local chercheur. Par rapport à nzembo o yemo katena atiango n'est-ce pas na public. Le loyo pasteur tango tei. Par exemple ta affiche oyo, par exemple affiche o na moni a. Est-ce que bi que to sala on peut analyse? Sur le plan sémiologique, il y a des messages. Attitude yabana, tout ça. Mais ce sont des questions. Je peux chercher, n'est-ce pas, à connaître le pourquoi. Vous voyez? Mais les lobiso, au sali scénario na yo. Si vous avez ce point de vue, to fundaye. On peut sabatumbo en église. Ndege za lokola bamboka mtaobi na bandi ko boaka ba $100, ba 200, ba 300. Mais nga lokola chercheur. Mais et on s'appelle matière à réflexion pour nanga. Je peux m'interroger. Je peux m'interroger. Mais pourquoi pasteur Oyo après ça va toka en public? Mais pourquoi pasteur Oyo abamba ba toka raboy 100, 200, 300 en public? Mais quand tu le fais ça, mais nga lokola mutamayele. Ça peut constituer tout un sujet. Il y a travail à fin d'études, il y a mémoire. Pourquoi na yango? Mais source na mon yango wapi? Na mon yango awa, na réseaux sociaux, yo moko publié. Je voudrais que le pasteur comprenne cela. Tant aux éléments no tie au bois to prédication na au bois qui yango na ba réseaux sociaux. Nga comme étudiant, nga comme chercheur. Na yo ça la peu analyse, na yo ko approfondir yango. Na ko quoi une infraction na mbeba. Sur la scène comme finger. Mais si je donne mon opinion, mon point de vue,
reconnu même par la Constitution que chacun doit libre de s'exprimer, de donner son opinion. Donc, on a un pasteur que écoute commis mon livre à Kofinga, il y a un journaliste, il y a un journaliste, à l'autre côté, Anzuluka, Alata Biante, Azali Salité, Yozana Nini, Ngano Kamwa, et comme na milieu église n'engeni. Il y a une église, bon juger ton apparence. Ce pasteur on a ba jipa qui na ba bengue grand pasteur. Mais ce qui pasteur d'être pasteur wana ayeba na été. Yeba osepe na valeur te. Et dans l'église, bateau yo ba conseiller ba ministre, ba conseiller ba kondi. Bateau bazali c'est qu'on a une portion de pouvoir, une portion d'autorité dans le Canabiso, bangonde baza ba partenaire, batiaka bango na liboso, yeso ka bengi pasteur à n'importe quel moment, pasteur oyambaye. Po yebi ke kota roza mo eloko. Yango bomi lelo et bomi musana nzambe. Et bomi musana nzambe. Ça veut dire que mo limu wana obiso to komi leo na Congo ya deux pasteurs ba ke kosamba, pasteur a fondé journaliste. Loba par exemple, ça peut arriver pe biso pe côté na biso. Et ça, les journalistes peuvent tomber. Au lobby loco, aux sources et banité. Parfois, il y a l'ukuta. En ce moment-là, attention, il faut s'assumer. Oye abanu ko finga pasteur angan. Ko conseiller makamo, ko tout ka pasteur wana. Là, c'est moi il faut s'assumer. Ezali mabe. C'est contre l'éthique et d'ontologie journalistique et profession abisso. Mais ce que loco par exemple na moni, yozo bamba batumbongo. Na mono sali scénario mongo. Moi, je peux donner mon point de vue. Je peux donner mon point de vue. Je peux émettre un avis. Mais ils ont la occasion pour nous. Loko yebani na parce que biso ba otozana to yebani na ba konzité. To disparaître. Comment trafic d'influence est côté même l'église. Si passer une église na ba konzi ba ya kebele. Si na na église na ba conseiller ba konzi bazali. Ba pasteur wana mikolo bazo nyokola bato. Ba pasteur wana mikolo bazo nyokola bato. Bazo benga bango. Regardez tel journaliste boye. Yango nzamba sunga biso ba o ba bola bato pamba na Congo. Tous apata mo esika. Tous apé mo esika mais makambo ezaki na mokili et yelelo na église. Trafic elinge bo ma église. Trafic elinge bo ma église. Mais ces hommes de Dieu oublient lorsqu'ils étaient au début de leur ministère, bah il a besoin d'Alvin, bah il a besoin de Max, bah il a besoin de Po, bah il a besoin de Ndekwa, bah Espé, bah John Foba, bah il a besoin de Bango. Mais tant bah comme na Himalaya, bah Matingomba, bah ta boma liboso zali Balvin, bah ta boma liboso zali bah Max, ils oublient le service que Obiso Toranda. Toranda bango peut ba service, to contribuer pour l'émergence ba ministère rebelle. Donc to lobaka to lobate pour na koloba, mais to lik to na posa makambo ebele sa nini et bongwama makambo ebele l'église est changé. C'est ça le problème. Dernièrement par exemple na otaki kolobelo comment sur RSC. T'as pas un bureau ya RSC à Kauka. De génération en génération RSC Église du Réveil du Congo. Mais comment on lobate? Ba pasteur ba baza ba bureau ya bien. Mais quel est na bureau wana RSC? Quand tu as visité bureau à RSC, toilette nango, ba bureau nango Alvin, tu vas pleurer. Mais nga loko la journaliste, ton azo baba. Et ça pour nous fingata, c'est une interpellation. Ba yo kapi ba changer. Je me dis c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Bureau Église du Réveil du Congo. O ezali na Kauka. Betatu, ta la porte zawana. Quand tu as la porte, il y a bureau à RSC à Kauka. Tu as la porte wana. Quand tu as la carte avec ta caméra, tu as l'installation hygiénique. Mais ce sont des éminents serviteurs de Dieu. Est-ce que ce sont les moyens qui manquent? C'est moi na wana. Il faut que c'est ça le problème tozali na yango. C'est ça le problème tozali na yango. Tout le monde pone sengo to lingete. Journaliste a joué rôle ya sentinelle. Oh yazobeta kelelo, attention, 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 attention. Voilà de quoi Alvin. Merci beaucoup Papa Max Mbenga. Mon ils ont côté na RSC en mingi non papa. Bambon ils ont côté gouvernement ils ont pesa bambo pourquoi na volonté ya ko bongisa bureau te mais mbongo on ekena wa pioji c'est na ba pasteur bazo diriger église des Réveils au Congo. Bon, ce qui va se kambongo de la part du gouvernement n'a pas preuve on a peine à y éviter. Parce que bon, on a eu que recensement et où tu as gouvernement. Oui,
ça la recensement identité. Même là aussi, beaucoup de pasteurs m'ont appelé Église de Réveil. Il y a des mécontents, on a clarté. Il y a même quelqu'un qui m'a écrit pour me dire, Max, Batoalingi institution la bisoté. Batoalingi de mbongo. Il y a un SMS ou un téléphone dans le oh, batoazo lila. Il y a un moment où il y a Jésus coopérant, quelqu'un m'a dit, Max, mais non, quand Jésus coopérant, il est là, bon, mais église. Église est comme le rôle la COP, et comme le rôle la business, et ça crée une église. C'est dommage que la milieu na biso, mbongo ya ko panza biso, mbongo ya ko diviser biso, mbongo oye Seigneur que ça la musala songolo pakala, ezo sala combien de bateaux o balela, ba pesa mbongo ba somba lopango église et somba maté. Mbongo to somba instrument ne nabi par exemple na combien na banda ndeko moko abenga bi mais to pesa ka mbongo pour na instrument. Moi, ça passait à quel endroit? À quel endroit à quel ça la business que somba biloko. Vous comprenez? Donc, Jésus coopérant les lots à côté tellement que Batbalingi Yesu te lokola Seigneur et Sauveur. Batbalingi Yesu oh que derrière le nom de Jésus. Il y a l'argent, il y a les makambo belé. C'est Jésus là où on a bien Jésus coopérant au Batbalingi. Jésus coopérant les lèvres au panza église et zo sala soni tikata parfois so bengi bango pe ba yambate ne biso oza na lo côté ona costume malonga te oza na mutuka te oza na lo côté ba yamba yo bambona kata msa ko senga amutanzala aza mutu apasi tikato toloba ta mususu boye po sunga bango. L'église du réveil du Congo est une grande institution. Une grande institution de Baroza, école au Bango Moko Batongi, centre de santé au Bango Moko Batongi, Baroza même l'institut théologique. Institut théologique au Yabango. Ne ba catholique bazali, ba protestant bazali, ba yuko zanango. Mais bazana nini? Tu vois, centre de santé zali, ambulance zali, toutes ces histoires là. C'est vrai, ils allaient l'église ya bisomoko, il y a la réalité la bisomoko, mais ngana kanisete avec un peu de volonté ya koluka ko sala malamu cette institution qui est liboso. Mais qu'ils sachent que après recensement au salama kiwana, ba murmure ezali. Ba murmure eza makase. Na ba mbongo mususu ki ya ba DG so ba $5 moko bo. Ba pasteur bazala ko yima. To bondeli bango, ba luka ba benga réunion, ba sala plénière à munene. Ba meka ko limbole la bateau. Mbongo recensement ekotaki autant. Na o ekotaki to sali boye. Ce qui mbongo pe ba $5 ya DGI. Ezalaki boye ba expliquer bateau po na ba source crédible ya bango moko ba sa nzamba RC o bazoko ka kolobate ba leki na nzala na biso to profiter comme tozali ba lobeli ya église que ba kambia RC. Baluka, basa la plénière ya munene, pambate ba murmure ezali. Même le niveau staff, dirigeant, il y a beaucoup de mécontents mais qui font semblant. Détournement et côté de l'église de réveil. Non, moi je ne parle pas de détournement. Non, bah détournement te. Qui mouyibi. Non, le bel qui mouyibi. Non, le bel que qui mouyibi détournement. Non, moi je ne peux pas dire ça. Tout le bagage que basa la plénière comme ba mécontentement ezali makasi baluka basa la plénière ba bengisa basa na nzambe ba vanda ba solo la voilà ezandeng bozo kanisa tala boye et puis bureau wana akauka lelo yaya ke nota paza soki na catholique basa ba bureau ke na ba SCC bureau wana kawane bureau wana papa koto yoka mawa oyoka marundi mate ke bureau ya institution lokola RC. Yango lelo mona ba réunion comme sema et pas na bango moko na église. Tokuta na kantiamerie, tokuta soki na boye. Pourquoi pas esa ba institution? Puisque bureau yango wana même vula na vula. Et ce sont pas aussi des moyens qui ont manqué. Ce sont pas des moyens qui ont manqué. Pour na kosili sa bureau église de réveil du Congo o ezali na kauka elongwa na soni elongwa na mbindo elongwa na monde ya inyali monde luchu monde nkele monde mbindo o ezali wana bureau que Dieu nous fasse grâce.
Merci beaucoup, Papa Max. Merci. Je crois bien que le message est l'équipe. Alors, par rapport à social, Mboka Papa, aux alipés, na orphelinat, mais social, peuple, bazole, la macasse, les amis juste. Une très bonne question. Problème, tous on a Congo, c'est que tous on a konzi, baïke, au bazo kambekolo, au mokonzambo qu'on appelle sabango confiance, balingi bisote. Nasi même mokonzambo que c'est moi zalaka. Parfois à regretter rapé. Na sali muturinga ni confiance, na pese muturinga ni confiance, mais t'as la résultat. Congo zambo que tonda bomengo tonda bozui. Mais t'as la vie à Congolais. To defali pana tongo. Au défili pana tongo zali incapable de refuta yango. Kolia ezali passé. Même ce que le lobela kene à l'hôpital, c'est tout un problème. Dernièrement, il y a un orphelinat dans le centre moko ya l'État. Na mona mutazo zanga même bongo a seringue. Nathalie Pesca tozala ki mutomo abimisi ateli boko na projeté na ko obligé repesa mo eloko pona basunga mama wana. Lelo kufa ba kundo c'est tout un problème. Tozangi ba moyen te. Problème ya Congo est limité ma ya ba dirigeant ebele za mabe. Mutabi kasoka komi a komine babara et sika ba salela ke sika ba liaka. Ba nommé ministre, ba nommé conseiller. A comme na poste mon commandement, il faut ko yiba. Tande ba milieu ezobunga na mboka. Tala ba o bazo tonga tongo ezali bango. Ezali petit peuple te. Yango somo lelo mutu nyo ba parti politique ezobota balokola mayebo. Ce n'est pas dans le souci de servir la nation. Mais ali pona ba intérêt na bango, pona bango d'abord bango. Conséquence de le phénomène kuluna tozali ko décrier, toza ko décourager ba jeunes na phénomène kuluna kindumba Kinshasa mobimba même ngala mona ki ana mais basi azemi na mona kota imika awa basi azemi bazo sala kindumba. Parfois, on sala autant sur les sengote, pas si azo bata ko banda wapi. Muto sala kalokola sala raté. Le foot a malongé zalité. Le foot a malongé, il faut à la ministre, il faut à la conseiller, il faut à la boye. Il est temps. Na bato bazo confiance à chef de l'État, yo kamba Congo. Nzamba ko sambi sabino. Nzamba ko sambi sabino. Na bonde bino te bozala ba serviteur ya peuple au vrai sens du mot. Ba député bo voter ba loi ya bien pour na ko sunga ekolo. Neti biso ba auto un secteur social. Non, c'est pas normal. Nazala assistance sociale carte nanga na kanesi yango. Mais nazorata $10 hein? Nazorata $10 tu vois assistance sociale. Tala musa tozo sala. Musala l'État congolais. Biso toza na bana. Ou habita tata ebi mamate mwana zaki na balabala par la grâce de Dieu boa façonner mwana zongi normal et bana muso na balabala no mais la bangi so comme biso mambeleka na balabala rolila bana mwana na balabala bazo sakana na bango sur le plan sexuel ndengo sakana te bana baza na balabala babimaka bango na bango bana mibali mawezate biso to évangélisaka na butu au moins mwana muke 8 ans melelo bangi o mituni me eza nini mwana 8 ans melalo toko na ndenga ko sakana te. Ministère des Affaires sociales, ministère délégué il y a des gens vivant avec handicap kende na en face à parler du peuple Kabela aveugle Salissa aveugle chaque vendredi bande konabiso vivant avec handicap bazo tambola pona ko senga pona okalisungi basala ka ona sentiment te ezali pasi l'État tia bango miso l'État sunga bozuya Congo et profiter pona bato nyonso tout. C'est ça le samburangai nzamba sunga mokonzambo ka pese ba animateur ya bien apese ba vrai collaborateur na bon ya bien te ba animateur a bien ba collaborateur a bien mi bazala ngote Fachi excusez-moi na idée peste mais Fachi c'est un homme bon. Il peut voir ses insuffisances, ses manquements, ses faiblesses, comme Ngapé Nazanango, comme Yo, comme Ndekomususu. Mais cependant, c'est un homme bon. Mais seulement, Bato Bazan Zinga nae.
bao sungate ba mini bato bazana pouvoir bazo sungate bao tambousa jeté Congo longwa mboka chance loko pamba mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut fonctionnaire azali futa malonga policier de quoi zana faire DC ba futa mana le futa o elongo bani biso pe ba otozana na toza ba travailleurs sociaux impossible l'été senga identifier biso l'été senga bana ko futa biso. L'été sera bon. Tant que la rentrée scolaire a, il faut te préparer la rentrée scolaire et bana. Il faut. Mais ce que ça, heureusement que nous avons aussi ma mitema. Il y a des Kobelo Bazolanda Bisso qui nous soutiennent. Mais ni tété bango. Quelle est la part de l'État congolais? Quelle est la responsabilité de l'État congolais? L'État ne fait rien. L'État ne fait rien. Donc nous prions pour notre pays. Zamba Salabsongolu. Après ça, biso ba konzia bien, ba kolinga Congo. Et non ba kolinga Congo à cause de la richesse, mais ba kolinga Congo pour nous ba saleli à Congo. Na poto ba valeur ezali, ba potentialité ezali. Heureusement ensemble la pona ba ta poto. Soki bangote, mais Congo était ngama. Bandeko baza na poto ba bénédiction pour na Congo. Kende le na ba agence otala. Comment ba baza ko tonda ba agence pour na kozela ba code. Nzamba kanisa bandeko wana o batina ba code pona kosonga tata mwasi kosonga mama leki kosonga mama kulutu kosonga banoko biso pe bakinwa to bonde la rapona bandeko na biso baza na poto bandeko poto pe bazu ba blessure ebele atina mbongo basomele lopango ba melie atina mbongo basele misala ba melie mususu oti même poto aye awa pota la misala na batilie poison bana poto ebele batikali ayaki na otala lopango na ye a otala misala na ye ki mutema mabe zuwa batiele poison akufi c'est bazonga na bango soki non tolinga bango je te dis sincèrement bana poto ba bénédiction pour na Congo bazo sunga Congo soki aki bango te classe bango mariage bango mutakufa bana poto kolia bana poto na bana poto ba sunga Congo. Mais bazoya pour kufa ocha bamba poison. Et puis ce qui est grave aye awa biso moko na kimutema be na biso beaucoup motiela bango ba poison beaucoup miko sala bango mabe c'est comme ça qu'il y a des gens qui sont en ababi Congo na okenanga isute na vana nga aponi kimutema mabe patobe ki poison na milieu politique mais le poison komiko te kama na lokola lipa ba repese sous poison là sous poison rapide akende kaka kende to mona été et puis il y a pas encore que les cas poison ça même le église yo me le tolia kana isusu pasteur nyonso ya na papier mouchoir na ye ya na micro na ya na mai na ye tselika ya na chair na ye nzamba sala bisongolo. Merci beaucoup papa Max Benga, merci na bino nyonso bonjour surtout comme na suga ya émission na biso papa to aussi cette émission bo été 5 autres événements ils ont les campagnes na ya pasteur de la foi na esplanade de palais du peuple oyo ils ont banda les 20h déjà juillet na dimanche pe et on a esplanade de palais du peuple na oyo pasteur Charles Bosca Pameko elo nyoko loba d'abord na pesi bango mbote baza ba soda na nkolo pona musa bazo sala pour évangile déjà le lot samedi na sengi na ibota na nkolo pe lobi dimanche tous en esplanade il y a palais du peuple et le ngona motulanzambe pasteur de la foi Jean-Paul Mayata ngalamba ki une émission à l'obela cause de la foi maintenant motulanzambe anazali pamboli so la ninga zote ya foi non nga edifianga à cause de la foi ngana koma papa na sina le bomba la mini émission nga pena ba na obota na ngate mai na ngeza kwa ya kalamu donc ngana koma papa à cause de la foi. Ni tete la foi ngana kokoma tata te po espoir pese silaki taka ba médecin biki yo robota na ote na sala nyonso mobala yeko sala ya tongo ya midi ya poko ya koita ya kotumba ya pardon kata mas to komi na suka ya émission na biso lisolo na ya bana na biso ya orphelinat tikanga na betolo maboko pendant que tu es encore vivant papa Mars na tamola na ba orphelinat na orphelinat na papa Max et Kamusanga quoi parmi ba orphelinat nyonso otamola awa na ville ya Kinshasa na RDC mobimba peut-être ozali yo moko ndenge ozozwa bana na biso en charge na orphelinat bana bazotanga bazo ba français très bien bazo se débrouiller na anglais
bazotanga ba classe ba misusu ba maternelle ba misusu bazokena université bana bazolata bien bazomela bien en bonne santé na ba condition ya ozolakisa ba mpenzela nzambe bazokota ba retraite ba ofelinga mususu okena bo moyo mela ta mai ezate moyo li ezate mais pas non ba mbeto bien na ba chambre bana ba télévision bani bazo vivre bien koleka va mena ba bana oyo bazali et pas ba parents na bango moko papa Max na betolio maboko. Félicitations papa Max nzama lola zongiso ya mina bolingo ozola kisa bana oyo ba wutata na mukongo na ote boni kuna bana parce que rentrée scolaire yango papa. OK, merci na yo pe na peso merci. Ce qui même 12 personnes ba oyo banga na libanda mboka c'est à cause de toi. Oyambango senga ngata 1000 francs tata 2000 francs tete lo côté nzamba mona yo c'est vrai c'est l'orphelinat mais to be en ndako. So tiens on a mutu que orphelinat pour moi orphelinat bazoka za valeur te. Ah donc azana et européen seigneur solingi. C'est vrai c'est l'orphelinat mais biso ba que orphelinat ndako. Et ndeno bata ko nyoso biso to na poso ça l'orphelinat te to na ko tika ba don oyebi yango. Mais à cause ba déception de to ba to ça l'orphelinat. Puis nzamba sunga biso to tangela ngo pe na classe pour to sala musala ngo bien. Même ngabota mona bana na mona oka kesengo. Na oka kesengo na pambola nzambe kotala boni nzamba changer ba vie ya bana oyo. Ane sili bana nyonso baleki na ba classe ya likolo bango tout ba travailler bien. Même toi na mwana biso avant dernier auto si sa maternelle to c'est le fait ka ndenge zalaka pi obike quartier ningana nini kuna o trésor comme le trésor si maternelle à l'orphelinat ba sali les fêtes ba voisin ba eleke là ba mona lati kitoko donc vraiment kaka ndenge zana ba cité nyonso nezali à cause na bino bolingo bozana ngo pa na biso toza très reconnaissant na papa Alvin ne belé boza libana mboka pe boza na Kinshasa bino bo sunga biso bolemba te rapport est que les enfants ont bien travaillé c'est quand on a un préparatif à rentrée scolaire. Dans la rentrée scolaire il y a des enfants qui payent le frais scolaire bazali il faut boza ba boti boyebi tout ce qu'il faut là sunza semi mutema na yo numéro na biso yangwana to sunga bana on a rentrée scolaire on voulait les so me peut botanga bien pour nani to bunda ba kende classe propre en complexité que tu as bien chemise à bien 2 à 3 chemises kilote à bien jupe à bien sac à bien principe na biso ezabongo pour to longo la bango bana ba longo na complexe so que les classes que tu me to buka tant mona baninga okisoni donc mona la ta que tu as bien azana sac à bien chemise ya bien coiffé ali a peu bien là na ba condition ya bien yo mona ke biso me baninga na bango ba yaka otala bango ba ko tala baninga na bango donc pour le moment baza na retraite ba obima le to samedi ba obima dimanche le baza na retraite ba obima lobi dimanche et ce ba oti retraite ne ba yaka to na fête pour biso beaucoup la rabana mingi na ba jeu na ba réjouissance pourquoi ce sont des enfants bazora qui ba pota ba déception belé to na bana ebita tata ebi mama te netso ba yemi balé o ba auto baksama to comme maintenant 27 enfants mi ba auto baksama na pe so ki ba histoire na bango okolela pasi na motelesi bango ah bon felineze belé na ki pourquoi que ba yimbo pas frère Max oyo to yo kaka ba bizala mandaku bana batangaka bana bazalaka bien. Je connais des orphelins qui sont partenaires à Mindele, mais bana ba na classe té. Bana ba na classe té. Je connais des orphelins boy na tongo boy, bana ba ko senga et puis ba ko zonga na pourquoi. Donc ça fait mal de konanga lever ça la passe dans mon thème. Voilà pourquoi l'État congolais a appuyé Bisso. J'ai des collaborateurs, une dizaine de collaborateurs. Il faut les motiver. Je demande mon banana kuna, il faut qu'on motive bango. Mais il y a un là qui va conduire na biso ba mingi ba mité à mabe. Si ba conduire ba ki mité à malam. Topé sa adresse qui vient nous visiter. On a besoin le pango. Na lela rabutu pe moi surtout quand j'étais malade là banguna nanga ba nga ba bomanga na obi nzambe suna kelelo. Bano banalo na lela je ne demande pas ma parcelle, je ne demande pas pour mes enfants. Na lela bana wana bazani sika na bango moko oh ce jour-là na bitene na pambola nzambe. Merci beaucoup. Donc merci na bino bolinga biso. Scolaire ba o bana putuba suna papa masa azana musala sala raté apa ba émission to salaka mbongo pezate
bosunga bana oyo ke bazonga classe malam rentrée scolaire yango yo makoki ezate eza vivre et vous avez vraiment bien ma case papa Max au petit numéro à contact numéro la plus 243 89 360 77 plus 243 89 360 77 ou plus 243 89 64 80 627 plus 243 89 64 80 627 numéro d'absence angwana. Merci na papa Alvin. Merci na bolandi biso nzambe ya pambola bino. Voilà bonzambe na bonzambe lo les ofuta bay. Mars na tamola na wana ba Ophelina. Na Ophelina no papa Max et kamusanga quoi. Parmi ba Ophelina nyonso tamola awa na ville ya Kinshasa na RDC. Mobimba peut-être ozali yo moko ndenge ozozwa bana na biso en charge. Na Ophelina bana bazotanga bazo ba français très bien bazo se débrouiller na anglais bazo tanga ba classe ba misus ba maternelle ba misus bazo kena université bana bazo lata bien bazo mela bien en bonne santé na ba condition ya maozo la ki sa ba mpenzi de la nzambe bazo kota ba retraite ba Ophelina musuto kena bo moyo mela ta ma ezate moyo li ezate mais pas non ba mbeto bien na ba chambre bana ba télévision bani bazo vivre bien. Kolega va mena bana oyo bazali et pas ba parents na bango moko papa Max na betelo maboko félicitations papa Max nzama lola zongiso ya mina bolingo ozola kisa bana oyo ba utata na mukongo na ote boni kuna bana parce que rentrée scolaire yango e papa. OK merci na yo pe na peso merci ceux qui même 12 personnes ba oyo banga na libanda mboka c'est à cause de toi oyamba ngo senga ngata 1000 francs tata 2000 francs tete lo côté nzamba mona yo c'est vrai c'est l'orphelinat. Mais tu bien en ndako. So tiens on a mutu que orphelina pour moi orphelin bazoka za valeur te. Ah donc azana e europe senyo so lingi. C'est vrai c'est l'orphelin mais biso ba que orphelin za ndako. Et ndeno ba ta nyo so biso to na poso ça l'orphelina te to na ko tika ba don oyebi yango. Mais à cause ba déception de to ba to ça l'orphelina. Puis nzamba sunga biso to tangela ngo pe na classe pour to sala musala ngo bien. Même ngabo ta mona bana na mona oka kesengo. Donc sengo na pambola nzambe kotala boni nzamba changer ba vie ya bana oyo ane sili bana nyonso baleki na ba classe ya likolo bango tout ba travailler bien même toi na mwana biso avant dernier auto si sa maternelle to c'est le fait ka ndenge zalaka pi obike quartier ningana nini kuna o trésor comme le trésor si maternelle à orphelinat ba sali les fêtes ba voisin ba eleke et les qui là bas on a lati qui toko donc vraiment kaka ndenge za na ba cité et nyo soane zali à cause na bino bolingo bozana ngo pa na biso toza très reconnaissant na papa Alvin ne belé bozali bana mboka pe bozana Kinshasa bino bo sunga biso bo lembate rapport est que les enfants ont bien travaillé c'est quand toza na préparatif ya rentrée scolaire la rentrée scolaire il y a des enfants qui paient le frais scolaire, bazali, il faut boza ba boti boyebi tout ce qu'il faut là. Sunzamba semi mutema na yo. Numéro na biso yangwana, to sunga bana on a rentrée scolaire, vous les qui sont peu tanga bien pour nani. To bunda ba que les classes propres en la complexité. Ketchi a bien, chemise a bien, 2 à 3 chemises, kilote a bien, jip a bien, sac a bien. Principe na biso ezabongo. Pour to longo la bango bana balongo na complexe so que les classes ketch mo etobuka tant mona baninga oki soni donc mona la ta ketch ya bien azana sac ya bien chemise ya bien coiffé ali a peu bien là na ba condition ya bien yo mona ke biso me baninga na bango ba yaka otala bango ba ko tala baninga na bango donc pour le moment bazana retraite ba obima le to samedi ba obima dimanche le baza na retraite ba obima lobby dimanche et ce bauti retraite on ba yaka to na fête pour biso beaucoup la rabana mingi na ba jeu na ba réjouissance pourquoi ce sont des enfants bazora qui ba pota ba déception belé to na bana ebi tata ebi mama te netso ba yemi balé o ba auto baksama to comme maintenant 27 enfants mi ba auto baksama na pe so ki ba histoire na bango okolela pasi na motelesi bango ah bon Félix belé na ki pourquoi que ba boye pas frère Max oyo to yo kaka ba bizala mandaku bana batangaka bana bazalaka bien je connais des orphelins baza ba partenaire à Mindele mais bana ba ke na classe te bana ba ke na classe te
Je connais des orphelins boy na tongo boy bana ba ke ko senga et puis ba ko zonga na pourquoi. Donc ça fait mal de konanga lever ça la passe dans mon thème. Voilà pourquoi l'État congolais a appuyé Bisso. J'ai des collaborateurs, une dizaine de collaborateurs. Il faut les motiver. Je demande mon balala kuna, il faut qu'on motive bango. Mais il y a un là qui va conduire na Bisso ba mingi ba mité amabe. Si ba conduire ba ki mité amalam. Topé sa adresse qui vient nous visiter. On a besoin le pango. Na lela rabutu pe moi, surtout quand j'étais malade là. Banguna nanga ba inga ba bomanga na obi nzambe suna kelelo bano bana lo na lela. Je ne demande pas ma parcelle, je ne demande pas pour mes enfants. Na on lela bana wana bazani sika na bango moko oh ce jour là na bitene na pa mola nzambe. Merci beaucoup. Donc merci na bino bolinga biso scolaire ba o bana puto ba suna papa masa azana musala sala raté apa ba émission to salaka mbongo pezate bosunga bana oyoke bazonga classe malam rentrée scolaire yango yo makoki ezate eza vivre et vous avez vraiment bien ma case papa Max au petit numéro contact numéro d'absence est plus 243 89 360 77 plus 243 89 360 77 ou plus 243 89 64 80 627 plus 243 89 64 80 627 numéro na biso ngwana. Merci na papa Alvin. Merci na bino bolandi biso nzambe ya pambola bino. Voilà bonzambe na bonzambe lo les ofuta bay.